Nangai mbote na bino. Naeli bino message moko ya kitoko comme d'habitude parce que ngai nayaka jamais na ba message mabe. Alors bandeko wo metana ko yo kitoko yo soki boko loba nini. Bande konangai o wana booti koyoka ezali moninga na biso André Kimbuta. Après 17 ans de dictature, aujourd'hui notre frère Kimbuta renonce et il veut se repentir. Pona ko banda, c'est vrai, bato musu bazo koma papa to yebi numéro na ote to zali loko moko te. Bob, numéro nanga eza 06 51 03 92 89. 06 51 03 92 89. Wana ndeza numéro nanga ye. Bandeko, eloko nini ebombami na sima ya ba déclaration oyo ndeko Kimbuta asali. Kimbuta a fait 17 ans na dictature ya Kanambe. Alingaki kutu te baloba na Kanambe. Mais eloko nini sali lelo ke ndeko André Kimbuta aleka na église alobake ye ayambi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Est-ce qu'il est malade? Est-ce qu'il y a banou qui m'a pas nzambe? Est-ce que parce qu'à Monique Kabila aza susu musikate? Mais ndenge nini à se permettre à ça la déclaration ya modèle wana. Déclaration yango peut-être l'omso yoki yango bien te, mais faut ko yoka yango bien. Déclaration on de Kimbuta sali. Bandeko, boyoki ndeko na biso Kimbuta ndenga lobi. Alobi konyokolo muninga te tango za na pouvoir. Donc ndeko na biso Kimbuta aye koyeba ngo après 17 ans que konyokola muninga te poza na pouvoir. Mais c'est après 17 ans ndeko Kimbuta aye koyeba ke linga muninga ndenge ozoko melinga yo moko en plus azolo na français. Mais après 17 ans de dictature atroce, c'est maintenant que notre frère Alingi Azako renoncer na système à Kabila ou alors Alingi a renoncé. Oyo aeko loba abwakili bango jeton ou bien likamboni. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Po Kimbuta aleka na kati Kinshasa aloba oya lobi. Ndeko nangai konyokolo muninga te poza na pouvoir. Ndeko Kimbuta ngaza musala nzambe tokobwaka yote. Na cause la contre système, na cause la contre ndenge nini. Mais tant mutakima pa na ngai
naza pona ko bondela pona ye. Même Kanambe, je suis contre Kanambe na système ya na mboka na biso. Mais si Kanambe est malade, naza s'il faut ko prier pona ye, na ko prier pona ye parce que musala nanga ndeza ya mwana. Ndeko Kimbota, c'est pas comme ça qu'on peut recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Yango no zumo na l'église, batu belé baza ba problème et aussi la té parce que ya yebi kaza chrétien or que azane chrétien té. Ba yebi été. Lokola a une église assemblée à Zongi, il se proclame être chrétien. Mais non. On devient chrétien. On n'est pas chrétien, mais on le devient. On n'est pas enfant de Dieu, mais on le devient. Donc, il faut oya na confession, pe na repentance. Kimbuta, to solo na oboite. Mina yebi ke Kimbuta yo kenda na banda wanganga, o mema batu na banda wanganga, o bana ope o melelo ko ya mabe, e bebi si ope balibumo. Ozana makame bele oyo zali. Avant oyamba Jésus-Christ, il faut d'abord passer la confession et repentance. Mais kabo été, bato belé bayamba Jésus-Christ na masumu na bango. Yana monika ngata kina église na bika kate, mais oyamba Jésus-Christ ndenge nini? Okenda pa nganga, ozwa basi belé, osala makama belé ya ndenge na ndenge, ozana ba malédiction familiale. Yo kei olobi naza incroyant né de nouveau. Pondeko okoma oyo Bible lobi na 2 Corinthiens 5:17. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Mais bakomaka okoma une nouvelle créature ndenge nini? C'est par la confession et la repentance. Ngaza na bato bele bazuya pananga ba akenda ba place ndenge na ndenge. Mais tant qu'on y a pananga, na lakisi ndenga osala confession, ndenga osala repentance, ndenga osala ba prière. Au moins les ko 2 semaines ko ite mutamuni bolam. Na sana papa moko uto benga lelo. Abina papa na benga ba pasteur belé. Suki ba yoki ka kenga na zana boye, ba benga nga susté. Mais papa yo to ozo yambanga on dirait to seli ba 15 ans, on dirait to seli ba bula boni. Na banda ki ko bima libanda te. Mais yo pesa ma prière sambela ka boye. Papa na bimi abani ko beta kamwa ba 500 mètres ba 1 km. Mais to sali ka so 4 jours. Na yipse mama papa bino bozo benga batu nyonso ba pasteur. C'est ça le problème. Mutu muso awutine ko lia batu aya simi Bible albi nzambe alokotinga ali toi tu crois des choses comme ça. Ba maçon jani on bozo croire na yango. Mutakokuta mpaya satana sataniste aye abano finga wa pasteur abi moi je suis serviteur de Dieu lukola komi afingi pasteur bino bokomisi musala nzambe lobi bono ko benga ye ozobika pete po ko obikisa ote un féticheur un sataniste un marabout ne guérit pas mais néanmoins il peut déplacer la maladie ya ngina lukola à droite a tio ya mona mukongo yolobi awe sili vani mikolo na walimu na pasi na mukongo mais à déplacer même ndeko yo bino le côté o bino le baté. La Bible ne dit pas que vous périssez à cause de Satan. La Bible ne dit pas que mon peuple périt à cause de Satan et des sorciers. Non. La Bible dit mon peuple périt par manque de connaissances. La Bible ne dit pas de parler sans cesse ou de manger sans cesse, mais de prier sans cesse. Il faut qu'on ait la Bible bien. Ndeko Kimbuta, oya yebi mbuta Kimbuta, oya yebi Kimbuta pa zali abengaye, alobana yeke pasteur Jacques azana besoin na ye, acha tembete. Tobi misabiloko ezana nzoto na ye. Abenganga acha tembete. To bimisa biloko eza na nzoto na ye, to demander na Nzambe a pardonner ye pe a purifier ye. Kamwa koko so eza na oya ye eza na nzoto azokasa nde ko boma ye ya na kimi na église. Mais na lobi na ye soko sali confession na repentance a okufa te
toko demander na nzambe purifier akobimisa ba démon moko eza otungise na nzoto aza même na ba démon récalcitrant oyo Bible bengi na Matthieu 17:21 Kimbuta toza bato ba promotion moko koka sonité soki oyebi Kimbuta et que oko transmettre le message oyo numéro na ngeza wana abenganga l'ignorance tue lelo lo biango ke okasate poza na pouvoir onyoko la baninga bandaka loyeba ngote Kimbuta bandaka loyeba ngote ke soki muto na pouvoir konyoko la batute est-ce que Kasavu anyoko la bato est-ce que Kasavu Joseph Kasavu est-ce que anyoko la bato est-ce que bana Joseph Kasavu est-ce que anyoko la bato Kimbuta tozala kinga na yo na Kisasa tangu ba Congo na bato bandundu basimbaka administration belge omona Kisasa ndenge zalaka omona ndenge mboka efandaka oyebi ndenge mboka ezalaka kimia oyebi ndenge mboka ezalaka propre Kimbuta za gouverneur tala mboka ndenge zali ngai même mboka tozu yango nakoya kosala na Kisasa te nako travailler na ba conditions na te c'est trop sale moi je peux pas nafandi koto mais koya kuna pena travailler bon totala nzambe pour décision za mabe mais totala ganyo sur nzambe ndeko Kimbuta na lobi na yo benga pasteur Jacques naza na France na 0651 03 90 89. Ce n'est pas comme ça qu'on peut recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ok, lobi na micro lobi amen amen non bana na Bible moni lobate mais nga musa na nga yango wana batu muso na uto jamba siko ça ne fait même pas une semaine ba muso ba soki na zu téléphone na like saba na yo kisabino ba merci bazo zeng ko sengaka merci papa merci papa merci papa na banzi na la société nazo sala vidéo oyo toza 1h05 donc banda na bandaki nazo pemate na prometaki bino na koleka na pesa bino ba verset pour na loba na bino ke ndundu akote ate boite akote ate donc handicapé même na armée handicapé à salagate même ba société ba pesa ba droit moko boy donc un handicapé ko sima bible te ba frère patricité soko zana mutu moko loboko moko moko mulai akoyembela même nzambe te même koyembela pa nzambe koyembela ete parce que baza bato nzambe te alors yo soki basambela rapona yo wale satindaka pasteur moko abuka na makolo azala suna ndenge abondela rapona yo ndeko na ngai ba kozana kati ya malédiction azana droit kobondela rapona yo te azana droit wana te soki yo batiaki no boko na mama Kalanga mama Sarufa o na mama Sanjour benganga nazo bisa bino déjà avant batia le boko na mama Kalanga mama Sarufa mama Sanjour sona banani wana benganga pour batikila o malédiction baza nzambe te o mama olanya changa bo benganga. Alors pour nous ressourcer ndeko Kimbuta nzambe tosani tondi bagagati tosani ndeko na ngai alors ndeko Kimbuta na sengi na yo vraiment lokolo zui décision wana kozonga simate bino muto na obanga Kabila vraiment les loko mosala ba déclaration oyo en présence ya Kabila, c'est-à-dire que osala Kinshasa Kabila pesa na Kinshasa osala ba déclaration boy alors quel courage c'est qu'il y a quand même quelque chose oyo bombami nasima bon je ne sais pas parce que yebi que ane osoto rete Kabila mais ane oyo tozo banda okito mata Kabila za banda c'est vrai que makile kotanga wana tokita to mata makile kotanga to sala tout au deviango est pratiquement impossible. Ndeko na ngai oyo boyoki alobi konyokola moninga te poza na pouvoir eza ndeko na biso André Kimbuta. André Kimbuta oazolo balakata ya Kinshasa ke konyokola moninga te poza na pouvoir eza André Kimbuta. Nini ezoleka Kimbuta abombi nini na sima na ye azomona pasi pa wapi? Est-ce que c'est vrai que ndaka Afrique du Sud? Est-ce que c'est vrai avec un problème de santé?
est-ce que problème à santé à mon babo est-ce que Cécilie oya ibi Kimbuta ayoka sonité Kimbuta benga pasteur Jacques Dinabanza na 06 51 03 92 89 naza prêt à aider. Les circonstances peuvent changer. Les circonstances peuvent changer d'un moment à l'autre. Tolo basikoni. Boni tolo basikoni. Kimbuta ayambi Yesu Masia. Kimbuta azokabwana na diamba. Kimbuta azokabwana na ba féticheur, na ba charlatan, ba marabout. Kimbuta azokabwana bango. Kimbuta azokabwana Kabila, Mobutu. Kimbuta azokabwana na batu nyonso yo bazalaka pembeni na dictateur. Satan na nzinga na ye azalaka toujours na bato mitema mabe. Un dictateur na zinga na ye azalaka toujours na bato mitema mabe. Un mutu wa motema malamu akoko nozala se conseiller soit directeur du cabinet ya dictateur te. Donc na Satan na dictateur ils ont tous les deux un dénominateur commun. Voilà. Donc dénominateur commun na ye bozo yoka yango ke na se na ye azana bato mitema mabe oyo pe na se na ye azana mitema mabe. Dénominateur commun yango wana. Bandeko babolingo. Tosani tobwaka Kimbuta to yamba ye. Ngata ki musana na Nzambe na koyamba ye. Na koyamba ye po na sauver ye spirituellement et physiquement aussi. Nzambe pambola bino. Mbote mbingi na buta bamba na petit na nga susu buta Pedro na tiki bino.